et mabele koti na théâtre ndesali ke théâtre pour nangai et to poussi yango su musika te to zongi ne sima soki eloko nini esali ke to zonga sima na uti o tombola point liboso za ki motema mabe deuxièmement na koloba eza par rapport ya bato nyonso ba yako kota na théâtre aza ser oyo biso to kuti bango na mosala komo na ye na musika komo na ye pe na pembeni na yebi ke asala musala na ebia kota ba film na depuis abandi na SB na tala rango elle fait très bien son boulot et ngana pesa ye ka ba fleur au moins Bellevue Kandi comment na yé pe boye na yé bien moi kalapé interpréter kaba film bateau mais le pas comment chaîne na yé pesa na top o ndenge zali je pense que ayebi le pourquoi le baki yango azo asime pe charge ya zui pona ndeko na ye to ebité intimité nini o bazana ngona ye a préféré ye pona nini azala bongo alors c'est à e o yeba nini o ba charge yango et je pense que baki na ngoti na so moi na moto ça lelo ya na bato basala ngwa va biso ça c'est bien ba pour bateau na ba pour bateau l'identité faut tika là-bas bateau ba ça succès lelo na kala basala ngote alors succès ya ba chaîne eza lelo yeso kabola bato we ba ke ba succès on ko sila ba chaîne musope ko bima na succès et salama BCP ça yaka bateau vision yaka ba chaîne belé yaka pe na succès kabola ka pe bato alors lelo sous ba chaîne musope biso kabola bato we ba ke ya mo pepe oleka succès eza quoi livre ba otanga page ba olekisa ba otanga page mususu tout bon ça va venir na biso tout bon sa carrière na biso et artiste atika l'artiste la position na ye ça sera mieux et on a conseillé là on a pour s'abonner pe na chaîne na biso Demel TV original des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original, des Mbanza London TV original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Un grand merci à vous, chers internautes, partout dans le monde entier. Vos yeux sous la couille Roland Abino, humble serviteur au nom de tonton Hervé les Saïou, mais ça toujours que célèbre à travers cette émission Analyse à parti pris. Analyse à parti pris. Et des émissions, tout ça, analyse selon l'actualité, nous sommes comme le rabisso, namboka, musical, théâtral, politique, toutes les actualités. Tout mes caca un peu comme étant cacanara émission nabisso. Je vous dis d'abord un grand merci, la confiance, vous sauvez ça toujours. Tonton Hervé les Saïou, c'est l'abino mon salam. Merci à vous et puis je vous demande de vous abonner massivement dans notre chaîne Demel TV original pour que vous ratez l'information. Mon tonton Hervé, je suis là toujours. Aujourd'hui, je suis pas seul sur mon plateau. Je suis accompagné avec un artiste et comédien. Lui, c'est qui? Lui, c'est Dekos Gabana, autre mec un peu Kosolanaye, carrière naïe, et puis on peut toucher un peu des actualités, ils ont circulé l'intérêt à mon habitude à théâtre. Oyo, Tokolo Belango, Tokobe Tayango, je tiens à saluer tous les avocats de SB, je vous salue là où vous êtes. Merci à notre 2G Balobi, des Bruno des bandes à London, des Bruno des bandes à London. Clin d'œil à vous, notre DG. Merci à Patouziko, Papa Neliziko, Zixabango, tout quoi. Merci aussi à vous derrière la caméra, merveille. Denis, clin d'œil à toi. On est ici. Merci à Lily des Suisses, clin d'œil à vous. Lily depuis Suisse, clin d'œil à toi. Merci à Maman Pasteur Françoise Vangou depuis Paris. Église La Flamme du Fait Merveille. Si tu es même langage avec moi, la bonne sanité, Sam Coucou le nécessaire, Sam Coucou le nécessaire, Sam Coucou le nécessaire. On a beau encore 3 fois. Parce que ça Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mon ma maman, et coucou, moi, ça mon coussé à talo. Si tu es même langage avec moi, merveille, on a déjà, on peut s'inviter dans il y a Lélo Mbote, à qui je dis déjà le président d'Écosse Gabana. Bonjour. Bonjour Tonton Hervé Saï, bonjour na ba abonné sur la chaîne Abisso. Ba on sur nos ambitions na temps ba ambition na pesi ba note ebele. Kala. Ouais kala vraiment mingi. Na tcho micro moi kala. Ouais les qui micro lebele mais pour moi je suis là. Ezagi ni ba principe kala.
au moins na télévision Kokima TV. Kokima TV vraiment ma qualité parce que biso doit être TV. Kokima ma qualité c'est le moins na média. Voilà. Le moins na TV. Moi je préfère beaucoup ya royara l'écran. Ce qui le corps. Ce qui est comme le beza, tu es sengi vraiment dans les cas. Yangona ya le cas. Ça c'est bien. On va tout d'abord tu es santé à président Zandeni. Ouais santé très bien. Je pense que ba abonné na biso ba fan no balinga de Kose Gabana o balinga payete ba yibike nazaki siko bien. Et santé zanango kimia komona boye déjà kimia nzambeza. Kimia nzambeza ale. Parlons-nous un peu de Dekos Gabana. Ba motuto yambi na platine na biso qui est Dekos Gabana. Merci tonton Hervé. Dekos Gabana na ba o ba yebité ba o tamusu ba moninga ba liboso na miso na bango. Dekos Gabana za ndeko na bino, artiste na bino, cinéaste ya mboka Congo, président ya groupe na ye, groupe cinématographique Wenge de Gabana ndenga nazali. Ça c'est bien. Tu as Dekos Gabana directement président sur Dekos Azana moi parcours moi wasala na théâtre. Ouais, parcours ezali. Parcours eza vraiment moulaï, na le moment moulaï parce que na uta et pas maman la Charlène Benz na pesi mbo de pesa zali après maman Charlène Benz nazala qui pas maman la Marie-Hélène Lota. Voilà. Après Kolonga pas maman Marie-Hélène Lota nazala qui la président Oxygène Mbao. Ah kabwana président la die Sobé. Il y a un groupe naïe et après le groupe à Souko on a travaillé qui est pas président Papi Kader Mahamba na PCP Mbo de Pesazali. Aujourd'hui je suis déjà président depuis 9 ans. Le président il y a groupe naïe, groupe cinématographique Wenge de Gabana. Ça c'est bien, le groupe cinématographique Wenge de Gabana. Aujourd'hui ça fait déjà combien des années depuis Wenge Salami? 9 ans déjà. 9e année. Oh, 9 ans déjà. 9 ans. C'est belé hein. Ah ouais. Tout mérite. Félicitations. Hein. Merci tonton Velissaï. 9 ans. C'est pas donné à tout le monde. Groupe Botami, Monakole, Atamboli, 1, 2, 3, Tina 9. En tout cas, c'est pas donné à tout le monde. Le président Dekos Gabana, pendant 9 ans là, tu as trouvé des difficultés au Koutana Nango par rapport à Moussala. Ouais, bah difficulté dans Moussala, ils ont vraiment, surtout dans Mbogo Dozali. Moussala, la propre effort na biso Moro. Na ba moyen na biso moko to na biso moko na ba Congo pour na ko finaliser nos films pour l'élection na ba télévision c'est na biso ba mbongo pour na ba diffusion il y a ba difficulté mais yango wana et na ba difficulté musu ya ba artiste o ba na ba groupe na biso moko ya fidélité de ça la beta musu ba départ ba difficulté yango wana ba difficulté na banda ko biso to tourner moi biso mo ba artiste na banda ko na biso to ko ba difficulté ya ko permettre biso mo peut to tourner ba difficulté vraiment ma casse ça yango wana ma part ça le quoi to linga musala ngo yango tozo continuer ti siko na ba 9 ans tozo bunda kaka. Ça c'est bien. Tozo continuer toujours. Le président Dekos Gabana to me camper ko ça analyse muké par rapport à théâtre en depuis Okota nandengo za lelo boye. Si on peut dire est-ce que évolution ezali, to évolution ezate, to ezaka kandengo kutelango, to ezongi susima na sur tous les plans au salement analyse ya théâtre. Ouais, théâtre déjà route place autoroute na place au kende son habit théâtre toujours évoluer ngana ba toujours évoluer na mutema mabe na makambo mabebele son habit bongo c'est par rapport ya makambo to mona siko na théâtre auparavant ezaki boyete ki mutema mabe koti mabele koti je pense que ba ine na biso na koyoka bango koloba na tana bango makambo bele to somona lieu na théâtre za raté c'est ça et makambo bele koti na théâtre ndesali ke théâtre pour ngai et to poussi yango sur musika te to zongi ne sima to zongi moi massima par rapport à analyse nanga na o ezomona lelo. So qu'est-ce qui a fait que Bozonga sima malgré mitema mabango? Tonton Hervé, ngana loba soki eloko nini esali ke tozonga sima na uti o tombola point liboso za ki motema mabe deuxièmement na loba eza par rapport ya bato nyonso ba yako kota na théâtre. Tu vois, chacun de nous na musalo ya ko sala ngo aza na objectif na ye. Muta mutayaki na calcul na ye na yo sala nini na yo sala ngo pona nini et ensuite mais lelo bato banda ko sala ngo liboso ba yebaki nini banda ko sala mais lelo bakomi na ba objectif mena ba position mo bo ba yeli musalango Dekos Gabana ngana koloba ki ngana ya théâtre pour na mona ngo musala nga na sala ngo comme musala mais za bato mususu ba yi ko kota na théâtre ba yi pour na musala te ba yi ko récupérer le mombo et to ba yi ko luke le mombo après ko so ngo ba tika na ngo théâtre musu pa yi pour mona Dekos Gabana azara propre Brésil azara propre bongo azara mon na théâtre na ke ko so ngo peka pour na sika ça c'est au moins makambo yeri belé na ba posa ebelé nde sadiki
bébisi makambo yango makasi. Mais différence ezali par rapport on a habité ceux qui besoin moi temps ya ko sala trop banzonzing ya CD. Différence eza entre YouTube ou internet et biso na temps ya ba CD wana. Vraiment un ngana ye na mamba ya théâtre to na nzonzing. Na yokuta CD izoke dana kosila. So na bi mamba CD na sali yango mingi te na sala yango tamso ba 3 films ya CD. Ya CD. Et après il y a il y a vraiment différence il y a CD déjà zara ceux qui poko dans un film à CD il y a mon boulot oui ba vewana na après tout ba kanga déjà auparavant il y a pour yo kota wana comme au chapé point et ça qui moins difficile ba otiki lo facilité te yo kota ba kanga da ba kona bango voilà et na bi na tawana mbongo pe maintenant futa mandenge musu koleka kudu lelo oyo ils ont commencé à l'internet différent il y a paiement ezalaki l'autre bah c'est dans un monde na bango il y a ça le film à toi au jouer principal était au jouer tant sous mon go accompagner mais aux ana mbongo moi malonga mais lelo bah film comme il belé ba chaîne on peut comme voix ba théâtre ba côté belé na bana ndako ba mo sala ka ba théâtre na bi bana ndako te po biso tout ba la parler mais bana mususu ba na na te bolingo théâtre te mais vena yebi que to sali film mo to sali chaîne mo YouTube yaka ka na côté wana au jouer si ko ba bloc na nyonso ezoboma to ezoboma mais yango na lobi ke to kende déjà na mabe c'est théâtre qui est dans mabe ba vitesse qui mabe to perdre mabe belé ba lignement makambo o ba vena biso ba tikaka na ba perdre na biso le lobi to bebisi yango YouTube et ko bebisa c'est des amis nango bien bien sûr mabe biso to kotaka CD na difficulté na suka wana pe mais au moins il faut que tu aies des normes mais quoi calculer les arabes mais les gens sont bons le maman est baluga le comment mudutu ya kota munyoso na ma groupe na biso so pemeli mona ko film internet c'est fois le mona groupe pour mona kuna ndeza important que groupe akini vraiment ça c'est bien parce que affaire oyo bato alobaka ndeti na ba YouTube ngo boyi bato ba okuma ba film ba scénariste bene ba okuma ba film bazana moi idéologie mon boyi ceux qui vendent ceux aux moi mobile ceux qui vendent ça karo mais ça quand masanga au kabela kaye ndo on a filmé ceux aux moi si il faut aller là et pas tu on a filmé est-ce que ça va vrai tout peut il y a le côté marrant tout quand on a cessé quand tu es au moni ba scénariste na biso to biso bandeko to sala musalango ya kokoma ya kochape ba na ba rôle chacun de nous azana comportement na yena manière à sala la musala ça c'est bien kocha mutu na film moi je sais na musalo yo kocha mutu na film ezaka moto yo aso mériter rôle wana vraiment ou ezoluka mais au moins ngana ngoloba teke bandeko ba sala rango to ba sala rango te to yebani et no bigi mamba te belé ba koti na makambango ba yepe ko bebisa makambango je sais que rôle et méritera moto yo a sali yango comme il faut totali profil à moto yo na ndenga joueur bi film o neno ko mabo moto fait carnet place au moto ya carnet ngozaka tonto Hervé place au moto ya carnet ngozaka gabala voilà to yebaka mais so comme moto daso za chef pour muta ça et le rombo to pesa muto le rombo pesa conditions ko bimana ye to faut za pire nga pour faut pesa nga quelque chose c'est cause da chef mabe vraiment pour cause da chef eza place moko yo zali oyo mutu akobéir kaka oyo kolo oh ba c'est ça pour ça na besoin ya kozali sunge pana mais moi ce que comme ça chef ozana ngo de vacciner imposition ba sous imposition musu c'est que osana musala mabe au moins ti nyoso to sala na mukili il faut tamaka nde balobaka nga vraiment na vouloir bangote pour les Roussalango, à mon bien pour eux, Bassalango calmement. Ça c'est bien. Ah ouais. Voilà, je suis avec Dekos Gabana, le président du groupe Wenge de Gabana. Et toujours mais un peu que Solana est toujours ma Solana au théâtre parce qu'il est artiste et comédien, je crois. Il y a plein de gens, bah et bien déjà bah facette nion sur l'Axa Bino, n'importe qu'on et puis na kin. Ah ouais, il y a d'autres gens pour bah découvrir les lots. Bah découvrir parce que il est ici pour nous. Azawana pour bah question d'ambition je toujours poser à répondre en gros. Tu es un artiste et comédien, Lelo Oyo, théâtre Kabouane na Décan. Je sais pas parce que j'ai un comédien, Oyebi qui est théâtre Kabouane na Décan. Apparemment, sur le bi non, c'est na okosa parce que nous artistes et comédiens. Voilà. Et nous avons moto nous avons trop internet pour nous ça na biso commander, c'est katisa et commander l'internet. Alors je suis obligé à royer ba nini zo les gars de part ou d'autre. Nous comprendre que maman comme moi
bato ya oyo koto na bato ya koto na bato ya koto c'est comme Dekos Gabana za partie non Dekos Gabana ana partie ya kozala artiste nga nazaka artiste ya Kinshasa nasalaka mosala mona bandeko nyonso bakabwani c'est nga na partie na nga na simba on a lingaka mingi za kozala artiste. Ça c'est bien. Wow. Aujourd'hui si tu regardes Sila Bissalo par rapport à Moussala Osala, tu dirais quoi? Normalement aza ser oyo biso yo tokuti bango na mosala komo na ye na musika komo na ye pe na pembeni na yebi ke asala mosala na ebia voilà kotala ba film na depuis abandi na SB na tala rango elle fait très bien son boulot et ngana pesa ye ka ba fleur de bonnes choses ya mosala ngana yebi banda koloba na okala ke ye mama kokoma kosala ba film e simba ete ngana bono yoka e bongo na kala ke ye basala ba film ba komaka ya ka ko interpréter mais lelo komona ye asali SB ba film to mona idée écrit Sila Bissalo vraiment ngana on peut savoir ba félicitations courage et que ndeka malamu nezo ke nangola nzambe kimia. Ça c'est bien. Kota la belle vie quand tu disais quoi? Au moins belle vie quand dit comment on a yépé boyé a yébé moi calapé interpréteur on va interpréter kaba film bateau mais le pas comment chaîne a yépé za na top o ndenge zali et ngana pesa bomba courage ba félicitations vraiment makasi surtout baza suba basi on moni biso ba mbali to ko se comprendre que no ko abunda na ndenge mo boye biso to be basi ba être moins faible mais soki ba obunda na kati ya mibali et ba chepe ba bar likolo bongo na internet ngana pesa bomba ba félicitations ba courage et ba bunda ba même ba film na biso ndenge ba olinga tonde ba okanisa ba même ngo wala courage na batu nyonso bazaka na autotontour na bango et ba sunga bango na ba conseil na mama longa pour tout pousser musala na biso ke liboso. J'avais posé cette question par rapport à des artistes et comédiens Sila Bissalo et puis Belle-Vie Kandi parce que aujourd'hui internet ils ont payé la moto par rapport à Kombo na bango mibale. Ba comédien ba kabwani na décan par rapport à Kombo na bango mibale. Ndambu baza ba Bakouk, ndambu baza ba famille Libota. Famille Libota c'est Belle-Vie Kandi, à Bakouk c'est Sila Bissalo. C'est pour cela que tu m'as demandé ce qui naza na côté na Kanine. Ah OK. Parce que na ba comédien ba komi na ba kan et toyoki mote zopela ndeko na biso Bijou la reine Abimi a lobi ki yaza porte-parole ya Belle-Vie et za opinion na ye mais oh lelo oh ba te belé ba traiter et na ba manière nyonso ba traiter et au banda théâtre libosa Belle-Vie au ja succès libosa Belle-Vie comment lelo mukolo boye moi ça libala peu ko ba za porte-parole na ye tout ça là et ba te ba traiter na bandenge na ye qu'est-ce que Gabana akolo ba par rapport à opinion ya sœur na biso Bijou la reine à qui je salue aussi. Merci beaucoup tonton Hervé. C'est pas qu'on a débit na yo déjà. Et on oublie que ça opinion na ye. Voilà. Je pense que chacun de nous en tant qu'artiste a une opinion na ye. On a ndenge nino ya lingi makambo ezala ay pe ndenge nini azotambwisa makambo na ye pona carrière na ye to avenir na ye. Et on oublie ndeko na biso Bijou na PC Mbote maman présidente Bijou la reine na évité kozwa temps ya koloba makambo na télévision c'est que je pense que azoki temps ebelé ya réfléchir avant abimisa makambo na munoko. Moi je sais makambo to ba na munoko lelo na koloba na émission oyo na loba te po lobina ya ozonga suna émission pona singela ngo pardon. Voilà. C'est makambo na loba na émission faut na yeba c'est que na loba boy na raisonner bien na lobi poétique là. Ça c'est bien. Je pense que ayebi le pourquoi loba kiango azo asime pe charge ya zui pona ndeko na ye to éviter intimité nini obazana ngona ye a préférer ye pona nini azala bongo c'est entre eux bango de la yebi mais moi ngana kokota te pona loba asali mabeto asali malamu. Je pense que l'internet c'est d'ailleurs au Gabon ndengo lobi awa tozomona pe mutazui point na ye to ba tunsuba loba moto ya mibenga nga porte-parole c'est faut ça au ça mamba sankara basalaka ba musaka basalaka osoka bilamba nika ketcha Belle-Vie au sala boyo les gars ko loba il faut ba futa ka pe est-ce que ça un budget mo Belle-Vie ça là qui Bijou pour nan bima vraiment na michu ya batu na monde entier de Kaza porte-parole. Au moins
nayebi que porte-parole banomaka au moins nga nayebi bon porte-parole banomaka je pense que na gouvernement na biso peut on a porte-parole au gouvernement si molobeli na bango azali alors so ya lobby lelo aza porte-parole ya Bellevie Kandi so ya lobby yemoko ndeko ozala autrement so Bellevie yende muta lobby que yaza porte-parole na ye on peut kozala autrement moi je sais pas so ki nani nga lobby tona nga pesi makambo alors c'est à eux à neni on va charge yango et je pense que ba ke nango tina suka ah ouais. Étant qu'artiste et comédien, tu trouves ça normal? Non, en tant qu'artiste et comédien, je suis bien que dans la position je suis artiste. Bellevie Kandi, si la bisalo, azabandeko, tozana bango musala moko. Biso nyonso tozana pona ko éduquer masse. Masse ezabandeko batala ka biso le to komisi bango bandeko na biso, to komisi bango ba fanatique, bazaka na biso. Alors biso tozana pona ko éduquer bango soki biso lelo sikoyo. Bato fallait to éduquer bango. Tozali soni sengote tozana bokabwani. Je sais pas ce to ya bango okabwana pe entre eux. Vraiment. Et ngana ebike bazneko na baza famille, baza bomoko. Je pense que Babylone miki ya kokabona o aza pour eux ngana mona ngoza ba banalité et bandeka na matanga par dit si la vandi ben vu qu'on diaye apesi mbotete aba l'hypocrisie au moins je pense président matanga eza matanga moi bato bazake bien na matanga moi na côté na moto to solango pembe na monde na biso hypocrisie au lobby wana il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites. Voilà. Bazay belé. Voilà. Si la loba qui n'a rien. Non, il y a beaucoup de gens bazay hypocrites. Na ebisolo mo, il y a batu mususu akope sope moti na motema lingana yote. Voilà. Tu vois? Eza belé na monde na biso. Boso la na bino mais na motema lingaka yote. Ça c'est bien. Au moins siko ngala obaka ngala sepela ku na artiste musicien. Auto ebiki ona oyo basola raté omona bango te bakosola te bakovanda sika moko te bakomela te hypocrisie za na biso na comédien ba comédien to ebiki ngana ye to na biso bien te na lingana ngai te mais na miso ba to vandi to mérite aussi la caméra za na après na sima ngo to ya kolela sikoyo o nga basala nga boye ya ngai vraiment na vie nanga dans un principe moko so to sola te to rokuta na te to vanda te place na yo ngana ko yate na le karape banzela bongo te bongo neza ngabia ça c'est bien nga mana jouera bongo nga musique na mona mise bazala kitoko makasi ke biso nga soko linga ngate o mona ngate ngape na o mona yo aujourd'hui on peut donner la raison à si la bisala le baki que nous sommes des hypocrites va comédiens papa ba comédie ka baza hypocrite ba te belé baza ba hypocrite na politique ba hypocrite baza c'est la hypocrisie ça tient à l'église voilà c'est to boyango et tant qu'être humain nous sommes des hypocrites normalement on peut dire en général ouais siko ezana batu o fo baza la siko banoko na l'esprit belé ya ko kima hypocrisie on a so to so la raté voilà ndetinga pe na bonga vraiment so to so la raté to bisoni to beta na monyo wana leko kitoko et puis so moninga le ganga kitoko et ça la bon parce que nga hypocrite na yo ki comme na obona ndenga mabe lobi na yo kaboy et ça va vraiment bien té en tout cas le président de Kos Gabana et lelo oyo ndenge théâtre ngo comme kende boy ce qui est Kos Gabana vandi tant qu'un artiste comme depuis le président du groupe Boenge aux OPSAP éducation na acteur na yona na artiste et puis na population état la rabiso si tu peux donner un conseil ni ko pesa na biso nyos ba comédien façon tozo tambola marche na biso de tozo tambola au ko lo na biso ni et ngana lo baka na artiste pour ngamo pena na kati toza ka vrai toza la vrai entre nous. C'est important, vous allez voir. Ça fait mal. Na bateau tant que tu sur ba kabwani wana. Et après na bateau sur na kati wana. Azara koto yo, azara pe koto. Et pose un peu problème te. C'est bateau ba se retrouver ba ngomo ke kono côté kunanga na ko komate tonga na ka muta oyo. Ya zo mona bateau mombo bazara pe koto yo zaka bazape koto wana mais poser na problème te yo mo zo le belani. Voilà. C'est que mon fois tika artiste. Ngana ko yeba tinde na za président de Kos Gabana. Na carrière na nga na zanango na connaissance na nga mukio na zanango et nandi mana koma pour mutu moboy pour na yina mutu moboy na koma na kamo boy c'est wana na éviter ba kabombo ça na éviter ba ça na hypocrisie kaka
to ba osala ngo po ba tchaka bango na ba film na ba chaîne nango. C'est ça, il y a des gens be ba osala ngo po ba tchaka bango na ba film. Eza ba tunsu ba benga bango te ba bengi ebuya bi bon. Le quoi il y a benga tika l'accès. Ça fait mal. Bolingo po ya na pe ya so na comment loba loba. Tota la émission to mona mutu ba benga ki après ko défendre. Après ko défendre voilà. To ba benga ki koto yonde ko défendre mon. So ba bengo pété o loba kana o te. O loba te o sa ba bengo ye ko loba. E ba monde yango wana. Moi sikoyo artiste faut tikala artiste. Na ebisa bino lo mo président na bengo tonto Hervé. Et là, on a un talaba. On a un moto ça lelo. Il y a un bateau, basala on va biso. Ça c'est bien. Ba pour bateau, na ba pour bateau. L'identité faut tika là-bas. Bateau bon ça succès lelo, na kala basala en côté. Alors, succès il y a ba chaîne eza lelo yeso kabola bateau. Oui ba ba succès on ko sila. Ba chaîne sope ko bima na succès et salama. BCP ça yaka bateau vision yaka ba chaîne belé yaka pe na succès kabola ka pe bateau. Alors lelo sous ba chaîne sope biso kabola bateau. Oui ba ga mo pepe oleka. Succès eza quoi livre ba autant a page ba olekisa ba autant a page mosusu. To bon ça va venir na biso to bon sa carrière na biso et artiste atika l'artiste na position na ye. Ça sera mieux et on a conseil nanga. On a conseil na yo. Sikoyo kizunguzunga ngoyo. Oyo salami oyo. Des okende boyi. Au moins que d'autre part to risquer parce que tout à coup mon appel de qu'on a biso prince na tendresse ba bondi makasi prince aza famille bota tendresse aza ba kuko et tout qui ouais. Na peso réponse moko obi ki bato ba mwana ba mpepe oyo ngana obenga bango baza bato moko boye. Je sais pas. C'est bay magambo ba osala. Bay mambo ça veut dire pourquoi pe ba osala ngo. Je pense que bato nyos ba osala magambo ba osala propre intérêt na bango. Voilà. Ba osala ngo pour na ka propre intérêt na bango. Ça c'est bien. Et le quoi ba osala ngo pour na propre intérêt na bango so na loba. Autrement na makambo bango ba mona que ça ba intérêt na bango. Ba traiter nga mabe. Ba traiter nga mabe, ba traiter nga mutu mu ba tenga sonde nini. Moi le quoi ba osala ngo pour na ba propre intérêt na bango. Ba yeba ke bato ba osala na bango bongo, ba pe na ba vie na bango, ba na ba carrière na bango faut ba protéger, faut ba bongisa. Bino mambo osala. Et ces osunga bato na ba poussa na liboso pour na mambo osala to ni telemisa bango to zo sa mosima. Et ça na mo pepe. Si bato bazo bunda pour na bato moko boy. Na ebité. Bato ba osala ki bato ba bunda ba fan. Au biso to teya bango, et on biso to bunda la bango lelo. Artiste c'est tika l'artiste. Artiste c'est tika l'artiste, c'est ça la mosana yo. Je pense pas que yo so bundeli lelo. Yo tika na chaîne on di belo no sala ka ba film yo ndo no jouer, je pense pas. To yenda olinga o mingi po bundela ki. Na ebité ba bitu be mana na Congo e belé pour na bato. Mutaleki bato nyoso ya kanzambe. Ça c'est bien. C'est tout bundela nzambe to bundela ta mokili te to sala mosala biso. Mosala oyo yana mukolo yo mo po zazolo basudi mati dikolo. Otiki yango. Metala siko mambo yo lo na mokili. Ça c'est bien. Et ngana za artiste, c'est mon pepo ne kabuli bato ba bunda ba sala. Non c'est ba imamba osala. Mutu nyonso ngana ebiki na kati ya butu to avant olala likolo mbeto. Munyo attendre réfléchir nini osala pour na vie na nini ozela pour na vie na lobby. Je pense que c'est ça. Nous sommes en train de organiser. Pourquoi nous sommes en train de organiser ça? Bande de Gonangaï, tous la famille. Nous sommes en train de faire tout ça. Tout le monde a TV que tout le monde. Je pense que la réponse à la question est belle. Tout le monde est artiste, tout ça pour le bande de Gonangaï. Le bien qu'on a filmé, qu'il n'a pas ça musala. On appelle ça un merci l'artiste belé na mona na chaîne wana nyonso o bazar koto yo moi pe na film koto moni pas ça benoba kombo ba kiro ba mari o moni mais oyo ka problème mo to yo ka te ya lo ba toi peki ba peki si akende boy toi ça la boy c'est ça les artistes coup de chapeau na binoto mais bato musu baza facile à manipuler au moins pas à moi mobile mais facile à manipuler vraiment faut manipuler ta musu ba basi po bona bango ta musu akole que mon esprit mais son no ko ba mo manipuler yo to yo poko tina sentiment za be moi si ndeko na moi ça be moi si de wa yo ama ko mi balé bilo tuga ne yo posana mais garder esprit na yo positivement ta la chemin na yo le bi peta musu ko za la yo pour nous se limiter ka wana faut y kaza di ko na yo faut ka yo pc comme mo ku misaelelo alors yo lo doze la ni succès attend et après ngonga livre etambola kaka de ba ba parmi yo circuler talaka chemin no jour yo pe simba et simba zaka déterminé ta liboso ça c'est bien de cause d'abana lelo
deux chaînes dans SB et puis Bellevue TV. Aujourd'hui déjà dans la chaîne, aujourd'hui dans la Bellevue. On a joué dans la Bellevue TV, mais on a joué dans la deuxième chaîne Candy Star TV. On a joué un film presque mi-balé Tommy Sato, on a joué dans la Candy Star TV. Voilà. Nanzela ya mon ami Adaï Lunga, écriture naïe, on a invité dans le film naïe 2 ou 3 fois déjà. Ça c'est bien. La SB déjà joué. Non, on a SB on a joué. Non, joué. Sur les lorsqu'o déjà joué dans la Bellevue, ceux qui même sabengi aussi la Bissalo, alors bien d'accord ça joué dans SB. Moi je suis un artiste. Et si quand nous sommes au Benganga, si on casting garçon à jouer, à interpréter rôle, je serai toujours là pour nous servir la population na moto à Benganga. C'est quand musala musala, vraiment je pas le temps. Mais je joue déjà dans Bellevue, tout le monde comme famille Bota. Est-ce que qu'est-ce qui a fait que en tout cas sur la Bengo jouer comme non Moutaka on a mis Toyo qui a eu aux artistes au milieu du village SB Bengo KI parce que Babakou Bazaka vraiment monté mon nez on se c'est vraiment un artiste et puis moi qui artiste sur Bengo minute je crois bien Barosé a vraiment Mams à ça l'appel pour qu'il ait jouer au moins avant un peu je sais bien que Babakou Baza a vraiment ébélé manifester vous ceux qui vous a vraiment besoin le président d'Écosse Gabana joué dans SB et manifestez vous et ça a vraiment bien ma casse mais yo communauté qui est comme ta famille de boto quoi déjà qu'on a benga yo tout le monde nous a toujours au milieu. Tonton Hervé, nous sommes déjà président depuis 10 ans. C'est na moi respect on a que président Nazali. Bandeko na nganyo so na babenga na ba film. Bazwa ngalo kwa moto. C'est naza na tenter ya koma moto mo boya moto boye po na koma ko défendre kakaye pour benga na film. Moi je suis d'Écosse Gabana. Quand ndé naza boye, je vis déjà. Quand na musala na ngande na vivaka alors na cause la base na moto mo bote to na maman boye on a yebi ngana za artiste. Oza kati na ngande fo na salango. Na bénéficier nango et alors na zo musalo na za nango. Quand ndamu na yebi on a zo na tchona si pour na koma olela lika mo boye non. Je suis là dispo. Je suis là dispo. Place nyanso ba obenganga. Soki ba moninga. Nga lo bien. Soki ba moni ki faut na jouer. Rôle wana nga il faut interpréter ngo je suis là pour travailler. Mais ceux qui s'appellent gâtés, ils sont vendus. Ils ont gâté tout voilà. Voilà. C'est ça. Là ce que tu as par rapport au PC qui conseille en général il y a des comédiens. Parce que dans le moment quand il y a pour 2 personnes, moi aussi je peux les pour 2 personnes. Conseil ni au ça baser na yo bandeko na yo si la bisalu et puis Bellevue Kandi pour na moto de bato bakabani pour na bango de bato za koloba pour na bango de bato zo bunda pour na bango toi tu peux dire quoi caméra na biso on avant message moi cloque ko lancer pas si la bisalu na Bellevue. Merci beaucoup tonton Hervé. Ce conseil mon on peut c'est pas baser nanga parce que ba baser nanga ba on balé. Conseil à mon qui n'a coupé sa bango, le quoi d'abord va ser, bango va ser. Je pense que si vous avez la chaîne, si vous avez accompagner bango parce que vous avez pour ça battu. Mais au moins, entourage, ne m'a ça rappelle moto, entourage pende qui t'a moto. Mon continue sur malamu, soit un entourage à mabe, bah mon aka mabe na yansima. Alors, ceux qui mabe ils sika mongo ils ont même mabiso na mabe, tout le gâteau tchango musika, famille tika la famille. Na bike baza ya na leki, na nga gi famille, tous on sabolingo, place ezalaki. Parce que je crois na yoka ki mission mongo boye, si la bisa lo baki SB mutaza marraine nango ezaki Bellevue Kandi. Alors au moins famille ils ont ma famille place ma bezali na yebiki na famille nyonso ko benda nezalaka ma bezalaka mais au moins tu ba ko bongisa pour to tikala ka famille surtout musalo to sala pour na ko éduquer bato ba bebisa mitema na biso te bato ba kabola biso te to zala yini to laksa bato batala biso na ke to kana bolingo nde to zala ba problème na matanga nde to koma ka famille pour na ko sa eloko mongo boye tout ça bolingo wana tout le monde a besoin de métier bino pe kande beaucoup ça là qui bateau ba olanda bino
bazonga na nzela bao kabola wana bao kabona pona bino pe beaucoup sala ki bazonga mais baza na conscience ki ba sala ngo pona bino kaka mamona ba sala ngo kaka pona bino et la sabino te ke bangonde ba sala wana ba linga bino mingi bino nde bo sala ke makambo so esi la po bino kande bo sala ke sala boy biso linga bino tu biso nyoso bandeko tunga bino mingi to mona bino pe disanga makambo so kufa ezala bien to sala ka mo sala pona ko éduquer masse c'est ça notre travail. Merci beaucoup. Ça c'est bien, c'est très fort. Le président d'Ecos Gabana, tout comme déjà dans Souka, je ne sais pas, un mot de la fin par rapport à l'émission, par rapport à programme et à groupe, par rapport à programme et à artiste et moko, à sortie, à spectacle, à programme à groupe, et ça comment? Merci beaucoup Tonton Hervé, merci vraiment la chaîne, la émission Oyo Kani Singalelo. Voilà. Vraiment merci Nabino, merci Nababonné sur la chaîne Oyo. Demel TV original. Demel TV original. Merci Nabino. Na Pessimino Bambote place Nyanso Bozwami. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Programme vraiment la diffusion la chaîne ezaka ndenge ezalaka na Kinshasa. Bo libanda so bolumbola na film na ngai ya groupe nanga. Ezaka na Decos Gabana officiel ba film ezakuna ya ngai mo oyo kota ezolizana nango. Moi je vous aime beaucoup, ba fan yo balinga Decos Gabana 12 wana to 20 wana yanga. Je vous aime ba balinga ngate vraiment nzambe asunga bino pesa bino mutema ngolinga parce que ngana zana pour nous servir bino. Merci beaucoup. Ba remerciement pesi. Ba remerciement na batu tout, batu nyonso balandi émission na bosanité na pesi mon fils Vichance Ntela depuis Belgique. Bambote ba bijou. Merci. Ça c'est bien. Merci à vous, chers internautes. On est à la fin de cette émission. Vraiment, quant à moi, je dis un grand merci à tout le monde. La confiance, vous avez toujours un bien tonton Hervé, merci à vous. Et puis, je vous demande de vous abonner. Vraiment, abonnez-vous massivement sur Demel TV original pour ne rien rater. Merci à Lily des Suisses, clin d'œil à toi depuis Suisse. Merci aussi à vous. Maman Pasteur Françoise Vang depuis Paris, Église La Flamme des Fées. Mon vieux Sam Coucou, le nécessaire, mon théo, ma mère, coucou, moi, ça mon coussé à Talo. Merci à tous les Arakouk de SB. Je vous salue là où vous êtes. Ma boko likolo toujours. Je crois bien que le président de Kos Gabana a bien réussi à être au milieu. Tout ce qui est problème, belle vie ici, la base en tout cas, tout ce qui est non, ma moto, bon, moto et je dois faire une émission analyse yanga moko pour dans salle tel sabato mokili comment mamango ekende il faut peut-être le bar air mo aux amants là. Merci à toi Patouzi papa Eliziko, merci à Denis Merveille derrière la caméra. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne pour ne rien rater. Quant à moi, je vous aime beaucoup, restez toujours